Kolomboka, Kolomboka, la muka pomboka ezako kende. Kolomboka, oyebelo koni okoiko sala. Tozali bongo na kati ya Sentinel TV. Sentinel TV ezali bongo programme ya Proverbe 30-30. Tolekaka chaque jour na Sentinel TV. Pe tozali koleka na ba chaîne lokola Sofkins TV. Tozali pe na Congo Flash eza na Paris. La bouche autorisée ezali pe kozwa biso. Alors chaque jour to pesa bino basango Congo. Toyaka una breaking news, toyaka pe ou na basolo ya Congo na kolala kola mutezali te otobenga ngo petit déjeuner. Basango Congo na banda kuna bino ezali spécialité ya Proverbe 30-30. Les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs de la diaspora. Kolomboka, la kisa mayela bo Kolomboka. Mboka ezali occupé, eza devoir na yo congolais. Ola mboka, otelema, obude la mboka. Kolomboka nani babengi mu Kolomboka basango ya Congo eza spécialité na biso. Lelo tozo banda na basango ya Congo poto bosana te. Bandeko Congo eza occupé, mboka eza kokende, ba Congolais baza distrait, ba Congolais mususu balamuki, biso toyaka chaque jour ko sala éveil patriotique ko la musabino pe koluka ko pesa mayele ndenge nini tukoki ko libérer mboka. Bomoni bien que mboka za occupé et zalaka libérer ni na élection ni na dialogue ni na nyonso o to salaki pour le 19 décembre 2016 Kabila akende kaka bandeko na so ba Congolais bavandi siye na basango na complicité pour na libumu na bango pe ba poste. Mais biso ba na diaspora o to zali vraie opposition tokoki ko kanga maboko te. Nazo senga na mutu moko ya diaspora akanga maboko te aluka groupe moko akota parce que biso bata diaspora esengeli to sala ba groupe esengeli to changer to sala ba action to changer ndenge nini ya kobundela mboka mais to bosana ba piquete to bosana ba marche te to bosana ko koma pe na ba communauté internationale te mais to changer faut to bando sala siko ba attaque na kati ya mboka pote kolela ezonga na ngambo ya benemi po ba pesa biso respect na ba émission o na kolobaka ngo soute po eza ba stratégie na biso mais tozo benga na mbela tozo sala mbela ba tout ba rejoindre Front pour la libération totale du Congo oyo Proverbe 30-30 azokamba. Merci na batonyo surtout bazo benga, merci na batonyo surtout bazali ko soutenir biso na moni ba mama ebele ko pesa misolo à travers le monde, Canada, Paris, Bruxelles, États-Unis. Eza malamu na sengaki mutu na mutu atia 10 euros sokoza na libanda to 10 pounds sokoza na kati Angleterre. Mais na moni bato ebele ko pesa misolo ebele ba nécessaire na biso na peut-être à ce plateau autant ba kombo na autant ka ba ville ser na biso oyo alekaki na émission pasteur oyo alobaki ba congolais ba bundate yatindaki $200 et comme pas na comme $159 et ça na ba tonso na Germany mususu yo moko yebi opesaki $175 175 euros nani livre bamso bapesaki 100 euros soko epesi na côté na biso epesi 74 livres bato moi ebele mususu kutu azali awa na Paris atindaki 50 euros na lobby je crois na kutu na zwa ngote ezali malamu tosengaki 10 mais bato bazopesa au-delà wana ekozala malamu soki mutu na mutu tout a contribué pour que ça soit force to banda action parce que ceux qui a 2-3 personnes ba pesi et ko koma lokola ba aventure moni neti oyo ezali code mutu apesi à partir de France na boyi ko tia kombo na e na ko la sabino ba tebele o bazo contribuer mais vous amala ceux qui suis en plein mutu tout a contribué parce qu'avec misoloana ceux qui to tia avec sérieuxité to zanango bon mona musala to ko sala dae boyi que Proverbe 30-30
akoki ko décevoir bino te na misolo nanga moko na edaka déjà bato na Afrique et nakoki jamais ko senga bato bapesanga mbongo na yiba ngo to na lia ezali ka mpona koyede mboka me kozala malamu soki mututu a rejoindre biso basango ya Congo bato ya Cardiff babengi nga Cardiff eza capitale ya pays de Galles ezali bongo moko ya bapays eza na Grande-Bretagne bayebisi na kuna ezali na pasteur moko komone Mike azalaka ancienne église moko atomboki aventurier ya boyanga aye kotie maboko akomisi pasteur alors ndeko wana na église azokamba na Cardiff mama moko autaki na ngambu ayaki na filme moko ya bapédophile akaboleli yango bandimi na église la police ezokanga bato moite ekangi plus de 8 mama oyo babaza bamama bana kaka po bapartageaki photo ya pédophile moko azali bongo service social aza kotika bana mike ya basi basala ye touché na sexe na mobali alors biloko wana escandalisé Angleterre bakangi bamama wana alors nyonso wana eza nini bolukaka esika ni boki nosambela comment un pasteur batie maboko l'église ne bakanga 8 personnes ezali milimo mabe ezali misprit oyo ya boyanga boyebi ki azaki mosali na nzambe ya lokuta pe azaki un colonel na Congo aya awa olie a sensibiliser bato tozonga ko libérer mboka amikotisa comme tout monde qui se respecte na ko voler na ko yiba kutu a se permettre ko leksa mwana na ya mwasi na télévision ke nzambe amemai na lola mena kati ya lola wana ke mona paradis nzambe azosala pêche nzambe azotambola na bwatu nzambe azotambola na hélicoptère nzambe azotambola na avion et ce qui était scandaleux nzambe atongela bango même ndako na lola c'est-à-dire mwana mwasi wana mama na tellement azali moto Équateur bayi kozoyena kindoki bamemaki na mbandaka to na lisala akenda kosala pêche ya ayi kosala témoignage ke akendeki na lola lo milimo mabe oyo pasteur wana te rabino le bolandaki ye victime lelo bonkoti na boloko bokomi bakangani pe na kosenga na bato ya Cardiff boluka un avocat pour na kolandela bamama wana basali film ya porno te basali film ya mabe te bapartage bafilme oyo mutu azosala mabe na bana po bakebisa bato bakoki kokanga bango te po basali mabe te donc wana basango ya mboka Cardiff basango ya Congo Honoré Ngwanda azalaki bongo représentant ya ANER na niveau Europe lokola bapimela visa na ambassade to apoto yenda komi ko s'occuper na ANER na niveau Afrique Mali Togo Burkina Faso Congo Brazzaville Kenya Maroc yende azali chef ya ANER à côté kuna yango bomonaki tango balobi bato bazali na libanda bazonga bato lokola balumbala bazongi mais ye a zongité parce que bayebi ke azana ye moto ya ANER basangwa Congo epana biso epana bino ezali bongo ba information ya proverbe 30 ya la bino na Sentinelle TV basango tozana ngo lelo tukomaki tokotangela bino moko na moko awa bayebi biso boye depuis le 20 décembre 2016 tout le monde a glissé même Badi Banga a glissé. Alors, tu remarques que les politiciens congolais, bakomi na tour oyo mutu na mutazo wele la intérieur na ye, botala ba congolais, nangonga oyo, congolais tout, azaï kozela le 16, le 19 décembre, to benga na Kabila, mais bon, mounene ya distraction oyo, bralima atie na Kinshasa, a komi ko langwi sa ba congolais, pour ba bossa na ke devoir na monsieur Zali Kabila fois kende, bakomi kolangwa na bandale na matongi na wapi bière ezo mela malokola na mela mate donc kune komi osombi de bière bapesio bière moko batu tout babosani ke Kabila il faut to bengana ye pour faire glisser batu donso donc il faut batika kolangwa tozonga na kati ya vision ya kobengana Kabila. Nazoke no pesa grand coucou na deux dames de la presse, deux femmes oyo bazo respecter, bazo sala biso plaisir, pe bazo ko respecter Congo, pe bazali bongo ko bunda pona mboka, baza ba activiste, pe baza ba nationaliste. Je vois Madame Sylvie Bongo
et la queen de la presse Barbara Nzimbi, des grandes dames nationalistes qui défendent la RDC. Nous de la diaspora, nous sommes très fiers de vous avoir, mesdames de la presse. Bozala, bongo acheté te lokola batumususu. En tout cas, bosala musala malam. Basangwa Congo, ndaye mutubile, boyeba qui est grand joueur, grand numéro 9. Moko ba grand bitter ya monde ya football en Afrique tilelo. Mutumoko egala été. Azali bongo bloqué na niveau ya Inde, gouvernement ou ya occupation. Et boy ko futela ye $20,000 akangami likolo ezo pola ye ndeko nyonso tu aza mote ya malamu akota na contact na famille ndaye mutubile a aidé ye le grand footballeur ya avec club ya Congo likolo na ezo pola na Inde muto ko futele mbongo ezati. Alors soto kanisi ba mbongo nyonso Kabila na ba ndeko ne ba yibi ba mbongo nyonso tu o ba kimbuta ba yibi ba mbongo nyonso tu ba Zakari ba yibi bazo tonga meme ba building o ba kolala kate. Alors eza vraiment mami bande ko ya komba zakle o ya finga kabiso bana poto azali bongo na mboka Gabon soki tozaki déjà organisé tokoka ko futele déjà de bana poto bana na biso babotama awa ya poto de to futele bango de ticket na ba mbongo mission bake ko corriger na Libreville pe bazongi bilo bango tozolo ba photo za na caisse na biso komba etika ya maloba combat et comme un acte et vous allez madame. Soki tozaki organisé to foot la des éléments suspects billets ba que ne ko indiquer na terrain net. Depuis Paris, maître Nzouzi Laurent, li passe à maître Nsimba Franck na Manchester à rejoindre biso na front pour la libération du Congo. Vraiment toujours senga na bato belé ba rejoindre biso pe bato belé ba za ko rejoindre biso. Bato ya majorité élargie, bazo sala toujours ba comment, do ba commentaire, ba vidéo ya buzoba. Alors bobo sa ba valise na bino pour kalate bokolanda criminel Kabila na Rwanda, na Burundi ou na mboka oya investissa pour bozali bongo kaka ba incivilité boza mitu ebela. Botu na Jean-Marie Sambana Zakle bato ya PPRD mingi bakimaki Braza le 18 décembre pour babangaki makambo lekana Kinshasa. Misusu kutu bakomi kozonga kaka sikoyo. Alors na basango ya Congo na Kinshasa côté ya est ya Congo centre ya Mandongwana batie ba barrière avant o leka o kende ko s'enrôler il faut fouta ba soda mbongo alors ba population ebele ba boyi ko s'enrôler ba se révolter po na bazana mbongo ya kanyaka te ya kofuta na Congo RTNC pe ba journaliste ya Lokuta balobelaka susu révolution à modernité te kutu nzela ezate Kinshasa et comment soki mbule beti il faut tambola na boîte net na Venice donc et comment fulu pe solo ya kopola na Kinshasa. Merci mingi na bato mingi babandi déjà kotia mbongo na bango po na front pour la libération du Congo et kozala malamu soki mutu nyonso tout apesi 10 € na eto 10 pounds na e pour la caisse ya libération ya mboka pour il faut to banda ba action soki boli libération ya mboka to zala vraiment na ba soda na biso to zala bongo na caisse na biso zala malamu. Alors okomona siko na ngongo yo batu bazanga conscience ezali ba soda nyonso tu oyo Mobutu a forma bozala na poto na Kinshasa na diaspora tozo senga conscience na bino zonga bozwa formation bazo silisa bande kuna bino ya mapinga bazo silisa population na biso bino bokoma na bino ba mikiliste bobosana komba bokoma kolumba solo ya ba civil pe bokoma ba mikiliste ba msuba bokoma ko tchako bakoma ba saper babosana mboka tozo senga na ba soda nyonso tu oyo bazwa formation na Congo lokola ba soldat Congo ba se ressaisir ba telema ba bundela mboka batika kimikiliste poye ba kozali envoûté faut le Canada délivrance. Soko bani déjà kosomba ba ticket ya ko préparer Saint-Sylvestre et Saint-Valentin il y a 60 €, 60 livres, 100 livres ko kende kolia ko mela na mboka na bino bazo bomba mazolia c'est qu'on a envoûté parce que un vrai Congolais a fait rater à zelaka départ à Kabila pe ko benga ba Rwandais nyoso avant to banda ko fêter. Alors pour envoyer sabino que tous en amitié à malamu to continuera toujours ko aider pasteur tout oyo azana Congo Kinshasa azana problème soka linga bala azana problème ya kolata
en tout cas quand on a contact nanga na ida ba pasteur na ko en contact na boutique LZN ils ont un beau marché référence cheta isika wapi okokende kozwa costume boutique waneza ya Patrick Lomenja azaka na Manchester to collaborer naye asala ba conteneur alors nazana kota na ko kutinda ko no jouer ensemble ya moi sinon to ya mobali to ya yo moko pasteur songo bala mais avant pasteur okende kuna to ko checker vie spirituelle na yo soki to moni ko za pasteur a solo bozana problème akolata to ko en charge wana surtout ezali musala o biso sala ka pona ko aider bandeko na Germany nazokende ko souhaiter happy new years na Bavière et pas ya papa féroce mama fifi na Saint-Ish esika oyo nakendaka pe ba représentant la moisson mondiale na Bavière na Germany happy new years nzambe nanga abatela bino donc lobaki ete makambo ya Congo eloko makasi vraiment tozo senga na la police na biso ba policier na biso ba soda na biso ba soda nyonso bazwa formation na Congo lokola bana mobutu lokola ba soda mobutu o bazé éparpillé conscience sale parce que na zone di mateke bo lapandale ndaye ke makila na bino yotanga po nekolo mais ke bazo boma ba congolais ba silisi baninga na bino a arme ba colonel ba généraux ba major ba sili bino bozo réagir te bokoma ba sapeur bokoma kolumba solo ba civil bokoma ba mikiliste bokoma solo parfum bobosana ke bola paka ndai makila na bino po nekolo bo se ressaisir bokota en contact na biso parce que 2017 to banda ba action mususu to sangana po na libérer mboka Congo eza mboka na biso lelo ekwei na embuscade eza bongo na maboka bapaya ekozala malamu biso moko to libérer mboka tolobaki ete mention spéciale na deux dames de la presse Sylvie Bongo pe queen de la presse Barbara Nzimbi oyo bazosala musala kitoko ya nationaliste d'ailleurs ba wiki na école oyo ba parents na bango bazaki babundeli mboka ba parents na bango babundelaka mboka ba parents na bango bazalaki bato oyo basalaki mabe na malamu na Congo alors bango ba teka ekolo te bo continuer musala en tout cas naza fier na bino diaspora pesa fier na bino bo continuer musala na eko zala malamu lisusu tolobaki ete bana Congo oyo aza mwana Congo ya solo akoki komipesa na bilangwa te akoki komipesa na kofete ba Saint Valentin te tango na mboka na yo bazoboma bato bazokunda bato bato baza na pasi yo ozolia ozomela c'est que oza envoûté loka délivrance tolobaki lisusu ke toza na problème munene awa na mboka Congo mutu atie désordre mutu apanzi komba mission bapesaki ya kopanza lokola chef ya ANR ezali Terminator Honoré Ngwanda na félicité congolais nyonso ya diaspora na félicité mwana nyonso tu ya Congo ndenge aboyaki kokota na ba désordre o Honoré azali kosala awa epa na biso yeso azaka nkolo yeso aza mobateli ezalaki basanga Congo epa na bino breaking news avec Proverbe 30. Merci, bonne journée.